avec des applaudissements. Merci. Je vous prie donc d'accueillir. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Comme ça, nous avons besoin d'Itabisi. L'Itabisi est zate. On met l'Itabisi au Kemaka. Papa. Aïe, baye balingaka nketi, baye balingaka limono, baye balingaka soda na bango yo. Eloko yango eye, toi pe na swate, bafane na ngayo, biso nyonso tosabone. Massivement na kati ya Congo Winner TV, na beni bafane tout, avec les filles na nyonso donc baye tout balinganga. Baetu balinga musala baetu bosepelaka na musala nga baetu na sepelisaka na banda nesi kolimola nga lisusu bien donc bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na seni abana sisolo bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone sur Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi en direct de Londres. Babito s'abonner massivement neti na film. Congo Winner TV, Sarah Kabundi. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi, babi moi sur l'équipe ngolo na moi. News, la carte dans mon pays de la bien, l'honorable René Makondele, donc tout y est donc voilà quoi. Juste pour nous web Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV. Ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déçu talaka ye moko
Papa Liputa, t'as vu, joli Kalunga. Gédéon Pisse, Papa Liputa, t'as vu. Regardez comment elle est joyeuse. Regardez comment elle est belle. Joli Kalunga. La femme de son mari. Joli Kalunga qui fait son entrée. Regardez comment elle est belle. Aïe aïe aïe.
Mama, tu vas nous ozonga te. Ya ba bazonga futa na sima. Babo bango likolo. Oh. Baby ça y est. Wow. Makalunga. Maman de famille. Il met vos fingers. Il met vos fingers. Maman, excusez, tout filmé dans mon Maman, dis-moi les bandes, pardon. Pendant mon âme, pendant la parole, tu as ma case. Excellent. Oh.
Makalunga succès. Succès au succès. Sur les lives forts. Sur le bébé, on s'y voit aussi canadien. Danger. Passa pour un là. Passa pour un là. Malembe, on commence à battre. Pardon. Bis. Bandela ya bandela. Bandela bandela. Ça va. Yomoko Sanakata. Papa. Madame Braquet. Sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que nous sommes contents d'accompagner Maman Kalunga et Papa Patrick? Ok, manifestons-le s'il vous plaît avec des applaudissements. D'accueillir monsieur et madame Mboulou qui vont effectuer leur entrée. Et cela sera fait sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Restons encore debout pour accueillir l'officier de l'état civil en la personne de Jean Tsaka Bekadjoa. Et cela sera fait sous vos applaudissements. Ok, merci. Nous commençons la cérémonie avec l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais. Unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfance, longtemps courbée, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir.
maladie ekoleka. Mais lelo na mariage na biso lelo mutu akozwa maladie aza te. Mutu mpe opesa mutu maladie awa azali te. Amona longola na masque. Mama longola masque. Bamona nde mobendi. Moninga abali sepela. Moninga abali sepela. Ba sepela kaka. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Makambo tozo lobela mikolo tozo lingande ya kobala. Tina ya rappeler biso pourquoi tokutani awa te. Tous nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour être témoins d'un grand événement. Un événement qui restera à jamais gravé dans nos cœurs. Événement comme un mariage. Mariage ezali eloko oyo ya motuya na bomo ya mutu. Na se ya moi eloko eleki libala ezali te. Bomo ya mutu ezalaka na biteni misatu. To na makambo misatu ya motuya. Ya liboso ezali kobotama. La naissance. Ya mibale kobala. Ya misatu kokufa. Vie ya mutu ezalaka résumé na misatu wana. Mais na misatu wana oyo esangisi biso lelo eleki nyonso. Libala eleki kobotama, libala eleki kokufa. Pamba te boyebi bino banso mukolo biso nyonso tobotamaki. Nani apona data obotama? Azate. Nani apona mama to papa? Azate. Obotama mwana ya papa to mwana ya mama songolo mopona bango te. Opona data obotama te. Mukolo kuto yaka na mokili. Tango bimi na mama muta osukola yo oyebi ete. Muta latisa yo elamba pe oyebi ete. Elamba balatisa yo opona gite. So yipe na tuni biso. Nani azana souvenir moko ya mukolo abota maki. Muta azana souvenir a. So yito tuni papa Patrick, maman Jolie. Baye bisabiso so batikala na souvenir moko ya jour babotamaki exact. Mukolo ya kokufa. Nani yebi date na ya kokufa? Muta yebi date na ya kokufa exact. Mais date ezala o nzamba wana. Bata mokili balobaka probabilité. Ndenge moko na liwa. Baponaki date ya lelo. Bilamba balite. Bomoni poto banda cérémonie oyo toyembi hymne national. Est-ce que maman Jolie na papa Patrick bayembelaka bango hymne national mukolo babotamaki? Nani kati na biso bayembelaki hymne national? Mukolo kokufa. Est-ce que bayembela hymne national? Ekotikala libela na mémoire na biso et puis na bomoi ya maman Jolie na papa Patrick Abala mwana. Monsieur Lukaya Kanza Azalia. Papa Lukaya liboso ya l'état congolais. Mwana mobali wa Vandia. Est-ce que oyebi? Yebi. Azanani. Azali mobali na mama Jolie. Est-ce que ondimi azwa mwana na yo nge tutadila kifuta Jolie Kalunga na libala? Oye na ndimi. Yami bale, est-ce que papa Patrick apesi biloko nyonso oyo bosengaki lokola dot? Apesi nyonso. Tobeteli papa maboko. Monsieur Kalonda Otoko Paul. Oui, je suis là. Monsieur Kalonda, oui. Vous êtes renseigné comme témoin. Oui. Témoin P. Bakangarayi. Tout à fait. Tolingi a confirmé l'État congolais. Oui. Tant que papa Patrick a sali comme na bokilo na ye pour ma cause à l'État. Yo za témoin. Oza pour confirmer biso que papa Patrick a fait ça qui biloko nyonso
oyo basengaki na famille ya Maman Jolie. Papa Patrick Mbulu après ce jour nyonso au belle famille na basengaki na bato. Merci, tobeteli témoin maboko. Madame Nduki Joey est là? Voilà. Maman Joey. Yo pe ozali témoin ya mibale. Témoin bakangaka ye. Ozali ko confirmer na l'état congolais. Que papa Patrick asilani na famille ya Maman Jolie. Apesi bango biloko nyonso. Atali kaso atikali bango. Donc pesami baboti bandimi mwana na bango babala ye ba témoin ba confirmer côté la famille du Cambodge lisusu te. Sikawa, nous allons vérifier si parmi vous les projets de mariage aux Omona to publié qui en a commune à Lemba depuis 15 jours. Publicité ça maki to yambi mutute aya kolobana biso ke officier de l'état civil ko sala libala wana te pona likambo songolo to paka. Soki yo yao olandi biso te oya otelemela libala oyo to ko mona yo. Mais avant otelemela libo yeba banani baza kobala. Nous allons vous présenter les candidats au mariage. Vous gênez maman mon até. Hein? On est comme ça la zoom. Toko présenter Bino ba candidat au mariage. Nous avons voilà. Le king. Le bel homme qui se tient devant vous. Ah oui. Le charmant monsieur. Le prince de sa princesse. Son nom de famille c'est Mbulu. Poste-nom Kenga. Prénom Patrick. Il est né à Kinshasa le 29 octobre 1977. Il se présente devant nous comme célibataire, à Balaté. Il est technicien de profession, congolais de nationalité. Il est sur la rue Lombo, numéro 33, quartier Foire. Nous sommes dans la commune intellectuelle de Lemba. Il est originaire du village Kinkosi, secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata. Nous sommes dans la province du Kwilu. Papa Patrick est fils à monsieur Mbulu Malula Rémi. Il est là? Olobi? Ok. Rémi. Papa Rémi Azali Goya. Il est né le 30 mai 1959, marié, agronome de profession, congolais comme son fils. Il est sur la rue Lubefu, numéro 29 291 D, quartier Anunga. Nous sommes dans la commune serre de Maté. Monsieur Rémi a les mêmes origines que son fils candidat au mariage. Monsieur Patrick est fils à madame Maluma Mayega Brigitte. Elle est là? Elle est représentée? Azali Banda. Ok. Maman Brigitte, mariée congolaise, elle est à la même adresse que son mari. Elle est originaire du village Mbonga Malembi, secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata. Nous sommes encore dans la province du Kwilu. Papa Patrick Azali 100% Mwanaya Kwilu. Tobetelie Mabo. Deuxième candidate, parce qu'il s'agit d'une candidate au mariage. Pour l'examen, là, c'est là. Madame, venez comme ça. Deuxième candidate au mariage. Sous vos applaudissements, nous invitons Mademoiselle Jolie Kayou.
ravissante, la rayonnante, la sublime, la Miss des Miss, la reine de son roi. Son nom de famille, c'est Ngetutadila, poste-nom Kifuta, prénom Joli Kalunga. Elle est née à Kinshasa le 8 septembre 1978. Elle est célibataire, elle n'a jamais été mariée. Elle est artiste de profession, congolaise de nationalité. Elle est à Lemba, au numéro 93, quartier Foire, commune de Lemba. Mademoiselle Jolie est originaire du village Kiazi, secteur de Boko, territoire de Mbanzangumbu. Vous avez compris que nous sommes dans la province sœur ou voisine du Congo central. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à monsieur Nkodia Ndongala Isidore. Il est là? Qui nous a quittés, Dieu garde son âme. Monsieur Isidore, jusqu'à sa mort, avait les mêmes origines et la même nationalité que sa charmante fille candidate au mariage. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à Madame Nlandu Luvuma Marie. C'est ça? Elle est là? Voilà. Tometeli maman. Moninga Balisi. Sepela. Moninga Balisi. Sepela. Sepela rakaka. Yope okubalisi. Maman Landou est ménagère. Elle est congolaise. Elle est sur la rue Fuma, 75, quartier Révolution, dans la commune révolutionnaire de Kinshasa. Elle est originaire du village Mankala, secteur de Boko. Nous sommes encore dans le territoire de Mbanzangungu. Vous avez compris une fois de plus, nous sommes dans la province de Simo Kimbangu, le Congo central. Monsieur Patrick, levez-vous une fois de plus. Botala. Alors, je vais vous poser, je m'adresse à vous-même. Vous, famille, amis et connaissances. Oyo ayebi, keli kambumoko ezali, oyo kopekisa biso tosala libala. Atelema aloba sikoyi, tope akanga munoko na ye libela. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a une raison légale qui nous empêcherait de célébrer ce mariage, qu'il se lève et qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Namoni, nous t'a supposé dans l'Ibala Hôtel, donc nous allons célébrer ce mariage. Makamunyo soboko kutana nango na libala solution ezali. Coutume ya Kwilu, coutume ya Congo central, soki ezali conforme na loi oyo te ekozala appliqué te. Bokozwa mukanda oyo bokobando tanga ngo malembe malembe, makamunyo so eza na katia. Mais avant boloba oui ou non na libala tokotangela bino moi quelques articles pour bozwa idée. Nous allons commencer par l'article 349. Article wana epeti but ya mariage na Congo Kinshasa, but ya mariage ezalaka nini. La loi dit ceci: le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engage à vivre ensemble. Comme ça, nous avons besoin l'itabisi. L'itabisi est zate. Au meki l'itabisi, ok makata. On a bien mis balé. À Koufite, l'ibala est aussi la té. Donc, awa, na Congo,
mariage à durée déterminée ezalaka te. Tobalana, tovanda 2 ans, totala soke simbi, to continuer. Soke simbi te, to tiki, lokuta, bokozala mwasi na mobali, tili wa. Nalobaki awa ke avana banda, nasambelaki po na bino, avana banda libala na bino, tango nasambelaki, nzambe alakisi ngai, libeko alete elobi, libala na ndeko kufa, ti moko okufa. Nzambe alobi, oyo akanisi moninga okufa liboso na ye, akosi. Bino mibale bokovanda mbula ebele, bokovanda bambula na bambula, bokomona bakoko, bomoni bakoko ya bakoko, me bokokende nzela moko. Lo elobi moko efwa kufa, me nzambe alobi bokokende nzela moko. Troisième élément, but à mariage. Nanzela ya libala bondimi bo partager votre commune destinée. Boko kabola na pasi na bisengo. Nyonso boko sala bino mibali. Eya na butu, eya na moi bino mibale. Boko lota bandoto moko. Soki septembre te fin août. Na kozela bino boya kozwa acte de naissance ya bana. Bana ngo ba kozala bana mibali. Moko komona ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mosusu Joseph Kabila. Nazozela bino na septembre. Article 444. Maman jolie. Ba maman nyonso bozali awa na ba papa. Mwasi na mobali tokoma ndenge moko. Omeki kosimba maman Denise Abimelio. Au continuer maman Olive P Abimelio. Ba droit de l'homme bazao est belé. Discrimination ici là. Mais maman jolie, nibe quoi l'état et le biboy. Article 444. Les maris et les chefs du ménage. Point. Égalité des chances, égalité des droits. Le code 444. Les maris et les chefs du ménage. Point. Mobali na yo. Na ba droit autolobi wana na ba égalité mobali na yo ndaza mokonzi ya famille yo na yete. La loi dit c'est le mari qui est le chef du ménage. Bokoyi ko laksa mutu bage teke ngana bala ezalaka légalité. Preuve ezali acte de mariage. Boko koma mwasi na mobali soki bo signer acte de mariage. Mais symboliquement sur le plan protocolaire, na couple la tabac. Est-ce que les époux, vous avez prévu des anneaux? On peut les avoir? Voilà. Il y a Moubali Awa et Mwassia. Bien. Tout comme il a l'air de vérité. Moninga Bali. Zamba Zola Kisangai. Toyokana Zamba Zola Kisangai mutumo wota point kuna aokanga Gucci alobi awa Patrick ayoki que Jolien no simba téléphone na ya kondimate zela okosambwa maître de moi. Voilà. Monsieur Patrick, je vais te poser une seule question, pas deux, pas trois, à laquelle tu répondras par oui, je le veux, ou non, je ne veux pas. C'est aussi simple. Hein? Monsieur Moulou Kenga Patrick, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour... Oui, je le veux. Papa Moulou Patrick n'a reposé question mo ogoya nolana ionandi miyango tope na boy. C'est ça. Papa Moulou Kenga Patrick liboso na biso officier de l'état civil liboso ya baboti bandeko ba témoin
pe baninga. Est-ce que ondimi kozwa lokola mwasi na yo kino liwa ekokabola bino elenge mwasi oyo simbi na kombo ya Ngetutadila Kifuta Joli Kalenga Kalunga Joli Kalunga boy nandimia Maman Jolie Kalou, je vais également te poser une seule question. Pas deux, pas trois. À laquelle tu répondras par oui, je le veux, ou carrément non, je ne veux pas. Nakotuna omotuna kaka moko. Okoyanolana iyo nandimi yango. Tope naboyi. Maman Ngetutadila Kifuta Joli Kalunga, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Moulou Kenga Patrick. Non, je ne peux pas refuser. Maman Ngetutadila Kifuta nakotuna yo motuna moko oyanola yo nandimi yango te naboya Maman Ngetutadila Kifuta Joli Kalou, liboso na biso officier de l'état civil, liboso ya baboti ba témoin bandeko pe baninga, est-ce que ondimi kozwa lokola mobali na yo kino liwa ekokabola bino elenge mobali oyo aza liboso na yo na kombo ya Moulou Kenga Patrick? Avec force, oui. Prends la main gauche. Désormais, papa Patrick, quand vous allez kolatisa mwasi na yo lopete na loboko mpona liwa koloba na biso te biso tokoyokaka yebisa ye mpona nini ondimi kokufa na ye, mpona nini ye nde amérité bague oyo. Monsieur Patrick, pendant que vous allez glisser cet anneau pour l'éternité au doigt de votre femme, future épouse, tu vas t'adresser à elle. Tu la regardes droit dans les yeux. Dites à votre future épouse pourquoi c'est elle que tu as choisi. Parolier. Dalaye. L'homme dit parole. Parolier. J'autorise à madame et monsieur Moulou
Deux s'embrassent. Allez, maman. La République Congolais, unis dans le fort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni, Congo, des aïeux, Congo, mon pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre prospérité pour toujours. Personnel. Et puis surtout vivre le plaisir et amour. Vraiment, je vous dis énormément merci. Là, nous sommes dans le bureau de maison communale de Lemba. Voilà, nous sommes maison communale de Lemba. Vraiment, je vous dis un grand merci. Nous allons continuer. Merci. Ezake na sepeli. Nzambe asali biso bolamu 2020 oyo toyebi ebele tokunzi bato baleli ebele, mais par sa grâce asali ke tosangana neloko babengi libala. Toyebi libala eza place bolingo evandi, eza recommandation moko yesu atikela biso tolingana. Siko evandi na kati siko ya bato mibale oyo balingana ki siko baye pa leta yebaneka bango. L'État yeba biso nde eza tolingani ya solo. Je crois boyoki ba déclaration ma Kalunga vis-à-vis mobali na ya yebisi ye. Batu baoyo ka baotala bayeba ke Patrick Mbulu alinga ma Kalunga talinga ka joli. Ta on a za peut-être trop ba informer le roi batu. Mais nzamba yeba ke Kalunga oza Kalunga. Bon do akomeli Kalunga na maboko ya papa Patrick, ya papa Patrick ko honorer lelo esengo na nga yango wana. La linga ki ezala boye. Donc le panier circule encore, peut-être le cause avec Ingandi, boni pété à Mamousseka. C'est ça. Ton frère aussi DiCaprio, parce qu'il y a le waouh! En tout cas, na loba, quand débat loba moto yemba nzambaza roulage, donc à tiep siko loboko côté na biso artiste comédien parce que to le lai trop. Cette fois-ci to CP là. Donc to tafuna nde toza. To ke to tafuni côté DiCaprio, to tafuni pa ya joli Kalunga, to CP là. Donc ba mariage à Kitoko na belle sœur na biso Tali Mwasi Kitoko Kapole na nini. En tout cas, coup de chapeau du Cap la merveille. C'est ta grande sœur.